Baninga tango kokie Papi gene tolobe la vie Papi gene tolobe la vie Yo suis sauté pas. Nazalaka moninga na yote. Ngai se beniko popo lipo kuluti ya baleki. Nazalaka moninga na yote. Pena kotikala kozala moninga na yote. Papi gene tolobe la vie. Mister Siatoul. Nazalaka moninga na yote. Papi gene tolobe la vie. Est-ce que naza moninga na yo? Toto za baninga na bango. Tozalaka baninga te. Zaza totikala kozala baninga. Papi gene tolobe la vie. Ambro Jenny, Papi gene, nazalaka moninga na yo te. Papi gene, nazalaka moninga na yo te. Papi gene. C'est impérateur de Modogo Jaffa qui fait des Finchman. Papi gene tolobe la vie. Est-ce que naza moninga na yo te? Est-ce que naza moninga na yo te? Papi gene tolobe la vie. Nazalaka moninga na yo te. Je suis pas ton ami. Papi gene tolobe la vie. Ça c'est Lidjo Kwempa, le grand samouraï de la nouvelle génération. Papi gene tolobe la vie. Est-ce que ngana moninga no? Nga master no. Nga mata no. Papi gene tolobe la vie nde. Nazalaka moninga na yo te. 4 fois prêtre Washington grand pays. Papi gene tolobe la vie. Papi gene tolobe la vie. Solas Kantous Papi gene omoni yango José de Londres Sida Bilele nazalaka moninga na yo te Papi gene. Moi je suis pas ton ami hein. Voilà moninga no te di bayuma wana 1 euro na poche obeta masola 1000 euros ke badi nazalaka moninga na yo te Papi gene yo ebite azalaka moninga na biso te. Ngai mo grosso na Napoli nazalaka moninga na yo te Papi gene. Nazalaka moninga na bango te. WS Production Willy Sionga. WS Production Willy Sionga. Nabino merci na confiance bolingo bozaka nango à travers bandeko ya bino soko moni émission déjà boye meka ko partager. Et puis si vous vous abonnez à Bisoté, c'est facile. Vous vous abonnez pour attendre sur la notification de Bisoté. Voilà, une fois que tu as vidéo, vous avez comme Léon Balamoko. Léon Nazana combattant Léon. Tu bien papa Léon. Tu mets au solo là. Tu as moi les points sur les i par rapport à Makambo, c'est sous les cas, par rapport à l'élection. Par rapport à ma musique, pour y aller moko bateau bakindara ko kata ba affiche musicien il y a Moussa Nezaki wana donc après dans salon ga yemoko donc tout n'est parce que mbalo tout le monde est moi silence et tu bah pourquoi silence là papa Léon Bote. Bonjour Papi gene bote mingi en tout cas mobu journée madame pe mobu za ko sila 2023 nzambe abateli biso tozoki na suka pe na élection ya Congo ezo nginda kuna. Bon ba peuple langa ya Congo n'invité bino bolanda biso na bokebi boyoka eloko tokoloba tozali na consigne kaka moko nde tokopesa bino pona tobikisa Congo bote mingi na bino banso bana ya Congo. Papa Léon nalobi awa na bande l'émission nga ya OK yo zali moko ya bato yo ba bandeko kata ba affiche ba musicien ezali kama bomba te bando mona yo na ba. Ouais c'est vrai ouais. Alors, tout le monde au silence, au sali réaction moroté. Il on est sali vraiment yo au quota silence. Papi gene de konangai na ebisio ba peuple bazona na biso. To savez que ça la résistance na mboka oyo ezaki pona motif moko pona Congo. Pona mboka na biso ndenge tozalaki envahi na ba Rwandais. Ndenge politique ya mboka na biso ezali ko kene mabe. Ndebiso total ki moko azana kati ya moto ya mboka azali congolais te ba congolais peuple congolais na libanda bazwaki mokano ya koloba ke tokobunda moto moko beta su musique ya te pona kolamusa kopesa éveil na ba peuple congolais
kozongisa bango conscience que tokoki kobina bina kaka kobina ti wapi mboka ezokokende nde bapeuple ya Congo ya diaspora bazwaki mokano à partir de lelo bakoti réunion babi ke tobloke tokangi musique ekobeta susu te ti lelo tozokende na makambo yango musique mpe eza kobeta te tosalaki yango mpo na ntina mpo na makambo ya mosusu to mpo na ntina ya Congo mpo na ya résistance ya mboka na biso na bao bazalaki kookipe bazalaki na motu ya mboka na biso bazalaki bakongole te mpe bazalaki koboma bana ya mboka yango moni tolobaki ke pas de concert musique na kati ya diaspora ekoki kobeta te ntina nango tolamusa mayele ya bapeuple bayeba eloko nini eza ekomeli biso na kati na motu ya mboka. Bon, tant que tu le Lokoana, Kokomane, Tokomi le Lokoana 2023, tout le monde sait que ma camarade a combat et qui ne sont malamouté. Respect alité, tout ce qui est dans ma langage n'a bisoté, toujours ça, ma camarade sous, il y a ma rivalité, il y a ma conflit, oyo ezali na nzela na bisoté, tout ça là yango. Au comme ça mutu, tout ça là kambo, tout ça restructuré, tout restructuré combat, tout ça le combat, bon, ils ont un ordre. Mutsoko yonani tena mapona olo baboye obi bo to sala boye to zo moye to bongisa combat to tiata boye to avancer to pousser ngoma liboso mutu mo ga ko telemela yonani non boyete biso lingi boyete groupe monsieur le boyete ngai za lingi boyete muso bi ayoza nani tu vois donc toza ko kena ba incompréhension na ba incompréhension sur incompréhension na biso pona biso na biso ba combattant. Yango zomona biloko nde toketi na suka oyo tozozwa résultat ya malamu te résultat ezali malamu te ezali catastrophique mpona matoi mangbongi ya bato mosusu oyo bazokozwa ke komba ekomi ya bango eza tata na ye na mama na ye mosala na ye kaka combattant donc makambo mpe ya malamu ya kitoko ye aza kopesa te plan ya kitoko ya korestructure komba moto azali te ya kosala yango moto nyonso azomona ke ye azali mokonzi ye azali chef bakoki koloba na ye te ye akoki koyoka moto te babilo yango tokende yango nde yango wana lelo komba ekomi ndenge wana yango ozomona ngai na personnellement na ndenge na ngai nazosala biloko nde nazosala ezalaki mpe mpona bundela mboka mais nazomona ke tozo koavance te il y a toujours des conflits inutiles kofingana kotongana respect ezali te donc namoni ke inutile ke ngana continuer makambo ya combat yango mona bino je m'arrête là na stoppé na otala bino bosala eloko bino bokosala na otala bino na suki wana nazali combattant nde nazali nazolobaki atake combattant mais baaction na ngai ekomi ekozala mpenza tikotaki te action na ngai ekomi mpe réservé na ndenge komba eza kokendele nakomi kolorgne bango kotanga bango na mosika action eza nini bazosala nini donc apparemment proposition ezali te proposition ezali te so ena idée bayobi okomi kolabo oui so ena idée mosusu bayotia bazwi yo mbala moko 4 pas à l'heure yo nani tu vois biloko moko ça nous donne un peu ezokomisa biso biloko ya boye donc moyen to avancer vraiment na combat utilité ya combat tozwa yango to bezali te yango moni toza totourne kaka na rond-point kaka totourne kaka na rond-point moye to franchir tokende liboso oyo toza koluka tosala yango toza kokosala te na sens wana mais sikoyo moni te ke soki otali bien concert oyo ti kobeta awa ya fali soki otali bien obi ke bomonanaki te bacombattant mpena bomo parce nga azalaki na sur place nenda kozwa image etu namoni ata combattant moko te eza mpona nini eza mpona botosi mibeko ya bato mibeko ya mboka bato to eza nini to eza mal organisation na bino bon papi gene namoni tozali na france awa eza mboka na biso te toyaki koya toyaki na france toza bacongolais touti na congo na afrique toye na france toza baimmigré tosimigre na mboka ya bato ntango tokomi tokuti miboko tokuti bato ya couleur eposo mosusu eza poso na biso te europe eza bablanc banoir te toyaka nde kosintegre na kati na bango alors sikoyo ntango oye bapesi yo osali obwaki ngunda bapesi yo mokanda ozwi mokanda wana bapesi yo dele ya mokanda soki osili yaka korenouveler soki osili yo korenouveler ezali temporaire ezali te kozwi yo ozali soki ndenge nini non ntango mpe okoki kosala mabe mbeba mpe okoki koretire bakoki kobotolo mpe mokanda yango biso topesaki yo toretire yango okosali na mboka oyo okosali soki baretire yo mokanda bon ngai personnellement na ndenge na nini na ngai
ndenge na compte na ngai na ba compte ba tunyo sauté pour na ngai tango na kenanga na procès contre les criminels monsieur Roger Lumbala président de RCD national to sambana ça fait presque 3 ans ngo to sambana tango na komi na tribunal ba senga babino ndenge zali wana parce que ba uta ko reconnaître coupable à kusamba pona ko condamner na mai 2024 le 25 mai 2024 le dernier procès à biso na Farafar na ba témoin oyo ba utaki na Congo parce que il y a 45 témoins oyo procureur général de la France pour azwa ba preuve a réunir ba preuve na makambo nga na sololaki soki zali vérité soki zali lokuta basalaki mukanda pona ba gendarme français ba kende na petit porteur ba kende kuna na Congo na bisika wana bato babundaki bitumba basode ya MSCP ya RCD national na Butembo côté ba Beni côté ba Mangina ba côté kuna ya Walikale secteur wana nyonso zaki envoyé na basoda ya MLC na basoda ya Roger Lumbala alors sikoyo Roger Lumbala zo wanga na bikaza na azaki na basoda te bikambo ezaki benani nango bino na yebo ke lelo na tribunal toza ko bona siko plus nyonso siko gendarme français ba kei ko sala enquête tikuna et puis ba répertorier ba dégâts ba fait bato mususu basoda bazwaki basi bakufi bandeko na bango bazali wana bayawa bamususu bazwaki réquisitionne bamituka na bango mituka état mauvais état de route mituka ebebi bamituka ya badiro ya minene mpona ekumba basoda na front ngadi nasalaki babiloko wana mpona kokanga bamituka ya bato donc makambo eza ebele aoblige nga na kamata mituka mpo natia basoda bakee na zamba mituka mpe eza yanga tia bacommerçant bauti na bunya baye koteka biloko na esiro naye kokanga bango bamituka na bango ba 1924 wana badiru wana ata ina faire de 30 na makasi ekendaka na zamba kotoko tokende na zamba kuna ezo bampane basoda balongoli so bademonte bamontere bapeuple yango mosusu bamontere bamituka bato donc nyonso ntango makambo wana ekomi boye mituka ezongaka te topesaki dele mituka ezonga te 10 jours 15 jours bato wana bakomi kolukanga kozongela ngai babi te bakoboma ngai na kisi mpona mituka na bango baza te bakozala te 15 20 30 mpona bamituka na bango mituka marchandise mais totiango mpona kumba basoda alors makambo nyonso oyo ata mbongo moko Lumbala futi mituka bato te et puis mituka bato etekami pièce par pièce na basoda bakomanda mosusu ya armée nazamba kuna alors makambo nyonso ekomi na charge na ngai ntango nakumi bato nyonso na pe naye bango na raison c'est pas Lumbala ke voilà bato wana baotungisa ngai yo nde otindaki ngai ta oye na bango apona nini allez bozwa ye torture ebandi tia na boloko mpona omembela ngai bato oyo mais yo otindaki ngai nasali mission à vos ordres nasali mission na yo ndenge otindaki ngai parce que ntango oyindi mituka bato ezonga te eke libela badele eleki deseme moto ayiki koteka biloko nene eziro alingi azonga akotuna mutuka na ye yango moi nazwaki likama wana nakimaki na Uganda mpo ye alingaki aboma ngai ye Lumbala alingi abomisa kuna na ziro nakimaki na Uganda yango moni nazofunda ye bamakambo eza ebele naofundela siko ntango babisingaki conseil afali ezokobeta pour ye moko abi secrétaire na ye abenga ya mwasi alobi tozali kozela yo mpona plainte soki obouge kaka makambo ya yu arena osali mobulu oyebi koza na procès mokolo tel bakofunda yo bakoinculpe devant le procureur général okozala poursuivi na avocat na ngai bikomeka te soki omeki tokobebisa makambo na biso nazobatela yo mpo oza déjà gagnant makambo nyonso olobaki oilicide makambo moko na 17 personnes bakufaki na iziro Lumbala abomaki bango mpona kosakrifie bango na makambo moto na ye oui mpona moto na ye aza moto rose croix te ntango osa rebelio il faut ozala lupemba te alexi bato wana na sanso mpo nga nazeki na ye na ndako boye toza boye nayebi biloko azosala basemoni mosusu azosala wana naze komona yango bongo naza nanga mpe dokite naza nanga moto bakisi te naotana makambo na ye zwi bato wana 17 nayiba konza nazalaki lokola chargé ya protocole na ye après nakoma garde rapproché na ye nazochange baposte ndenge wana e na kati ya service ya sécurité ya renseignement militaire na kati ya résidence ya Lumbala avant bima c'est moi qui était devant na moto mpona kocouvrir kotala nzela eza ndenge nini bamosusu bazwa na nsima
éclaireur. J'étais son éclaireur en premier plan. Yango Batunos va ebinga autour de zéro ba yebisa. Batunos autour de ma camion sokuna batuni ba yebi ba photo ba like si. Ba confirmer que voilà ba tout ba yé ba bon on a 17 personnes à zéro. Ba famille na bangonde ba yé ba zaliawa. Pour na seki bo ma bato te ba bato mboka oya awa na yebi bango. Ba pesa ngape msu ba info mke na ville. Bo mo bango te ba leka bango. Ngape tusenga bakasi. Procureur général na zéro ilumbala yakana ya chakaye na kombo ya José Engbanda Mananga Mokoto azali azali sénateur na Kisasa mais balibi akomi na mbandaka na Équateur na assemblée régionale Équateur yazaki procureur kuna Roger Lumbanda yakana na zéro atie ko la procureur général ya ville ya zéro yende siko Lumbala pesa ki ordre bakangi batona ba innocent ba conseil bango balikamuke mike ba o ba salite ba ke bango na aéroport ya zéro aéroport ya Matari na banzete wana ba samsi bango ba procès à lokuta allez ba exécuter bango oui na pe na suka ba kombo en tant qu'officier de renseignement na zo ba kombo na bango na se banzete na bambila boy na seka boy ba uzo lo ba ke to se le côté to se nini bo sa biso hotel yo sala ki bo yo betaki mama yo violaki yo bo biloko wana nabi biloko boy ça ba to na kasho ça ba on a plusieurs ici rozala beaucoup de ça bango oh yo ça na bango ko le sabango yo ça na bango prison za polele nana ngo le sabango wana ye lumba zo ba bongo na butu temps ba bomi ba tango to ye ko pesa rapport procureur a pesa rapport ngai pe en tant que agent renseignement na pesa rapport na ngai na ba kombo nde siko procureur fundi abio ya aboya ki to bon bato wana ah yo bi ke to kanga bango bazo sangai yo sa bango le sabango mais yo sa rébellion zo sala ozo zo ba diamant si carrière ya or yo kangi ba place mbongo bele zo rapporter nyoso zo kenga na Uganda balengo do bazo sala ngo bazo lamba ngo bazo nyoso zo kenga na Uganda mais siko yo biso ba soda to lia nini rachia ba soda ezalité ezalakate on sengi mbongo ke tozo senga mbongo to sai 3-4 mois to futa makate yo no senga mbongo ah oui di boleka o senga mbongo boleka koto moi 3-4 baleki de bino ne bo senga mbongo di zo bon bango bakena ko mwabino est-ce que zalaka ba mususo batikali babangi ngape zaki traumatisé mais comment ngape na po senga mbongo comment bato ba senga mbongo bo meliboso ba bika ko kara bango bo tsa bango na au commandement bureau au commandement après ce que bolé bango non ezalakate parce que moto ça musala quand il faut par mot foutaye mais lumba za ko futa basoda te basoda jo so bazaki pe ya basoda ebele azaki ya Jean-Pierre Bemba basoda MLC na ebité baza ko futa mandenge ni ba futa ma jipete bisonyo so to futa mité soko déclarer bokena ko bomai exécution yango moni basono so ba fana na kima ba ayo biso bokena ko li ya pa ba civil na sima ba ferme ba tumba ngombe sili tata yo za dengo metongo me par jour ça va sonner aussi là et aussi là batona ba piquer ba crise ba kolongombe ba mokonzi chef ngombe ya ferme a piquer crise a kufu pour na souci ba ngombe na parce que aussi là mukora mukozo kende pi ba ferme ngombe sili allez totiki tokyo kango ferme mususu est-ce que ça là to pesi pe ata un kate alors ba bino ko nyoso na tango na zo revendiquer na ba soda o ya ba uganda ba pesi ki basi ba sida bazo kufa maladi ba uganda ba zo basi bazana ba sida ba pesa basi ngana ko ba no na sali na nyomo ko ya ba congolaise na bino bolinga su ba uganda te toke na hôpital ya zéro et pas docteur Kamanga to moni ba tobele bazo na VIH alors ezo tawapi c'est que ba ko détecter que za ba soda ba ugandais ba kotaki na sida na kati ya na Congo sko tango na sali ranyo na basi wana ke bo fonda susu na ba ugandais te bokima bango ba musu bazaka ba to funa ba bité commandant na zolo ba ke ba ugandais bazana sida kaka ba peuple ba ugandais bazana sida ba pesa ba et comme tu es pas chef de travail chef de commandement et tu es comme et pas Lumbala ba Lumbala yoki a convoqué ngai pour que zolo ba ugandais bazana maladie ba ugandais ba okengo vina nga suko comme en danger ba ko tsanga suko na prison na sama be na aéroport ya Matari na zéro bakati mabele boye bo kita ma tête nzete ali tête tata tina se na kuti bato bele kuna bakanga bango ba libulu pena ba kashoko ilwa ba kasho ba ugandais bakata kata yango batiaka ba ex phase tango ya 96 97 tango uta okimana ba ezaki libulu kasho ba ex phase
exécuter cette phase de libérer bango. Ce que bakashona ba puya bakashona etikali pour ezaki occupation bandi. Etikali ka ndengwana. Bazo toktirer batu ko kanga batu ko tia bango na kati kuna na libulu ya wala na sama bele. Ngai ba ko tia nga kuna na kati pendant 17 jours. Moto yi ko libérer ngai na place wana ezaki général John Chibango. Na zone de place azali je salue mon général à rendre un service makasi général John Chibango. En tant que commandant à bataillon, à Longolinga na libulu wana. Abino, muto akoza été fabim. Ba Uganda babino non. Il fabima. Avec qualité makasi, avec Longolanga na kati ya libulu parce que ba Uganda baninga ba barenga. Mais wana lumbala a livré nga tiki na nga zola ndenga suite. C'est que na kufaka déjà. Poni ni bazumike, ba soda ba Uganda ba pesa basia ba congolaise sida. Pour cause de divulguer information. Lumba zo condamner ngai. Pour ne sauver ma vie. Président Rassemblement Congolais pour la démocratie nationale, opposition armée. M23. M23 pas ça liboso na ba nini wana. Oui, ça qui parti na ye. Ko uta ba fasende. Oui, ko uta ba fasende. Ko na ni na pemela kisango banalia. Après banalia nde ba ko zoisiro, toye ko zoisiro. Tant to bengani musi na musi. Na ordre ya Jean-Pierre Bemba armé ba soda apesi na Lumbala siko a 15 000 militaires Bemba pesaki na moi 1000 moi 2000 yaye o ba utaki na ba fasene na dulia na ale asangisi bango ba tunyo sonde pesi nombre ba 15 000 wana. Imaginez-vous 15 000 militaires. Donc wana dossier monsieur Toroya voilà. Zango ba bi nga ina kende na concert était soki na kena concert ba monelo ngai ba police ba yebi ngai ba kozwa ngai photo procureur a ordonné ki ba kengela ngai soko na kozana concert ba zwa ngai photo ba tindela ye a sanctionner ngai soki na zo kate ba linga teke na kende ko telema ko bunela ba soda ba policier ba bobulu na ko tumba ko sala bo balbo ya kyango parce que na procès munene ya crime de guerre, crime contre l'humanité, assassinat, séquestration. Nyoso ba sala ki ba congolais, c'est moi qui est le témoin vivant. On a dit que divulguer l'information on a koloba o makambo basalaki ba tête ya rébellion Jean-Pierre Bemba na Roger Lumbala na ba soda ya biso MLC na RCD national o basalaki na ba boka wana nyos. OK, voilà. Je suis comme le témoin vivant et puis acteur na makambo on a salaki on a dit que batinga na sala. Voilà. Alors, et puis je n'ai pas été payé na futamate. Ya on a aussi na dommage de terrain. Ok. Il y a un bise na pesi ngo tebele ko to na ya bise ya lianga ndo tongo na pesi ngo tebele. Alors to le cannabis siko élection za goya. Ba enjeu politique ya mboka na biso mo. Politique élection. Ndeko na ngai papi tozali awa pona ko battre la Congo, pona ko diriger Congo un Congolais de père et de mère. Le coup la Chilo Mwazaki de père et de mère pour la diriger Congo, tolingi sous un étranger na mutu ya mboka na biso. Peuple congolais bola nanga na Bokebi. Makambo oyo ya élection na Congo, ezali piège munene les occidentaux bacheli biso na makolo. Ezali ko la singa botoko bacheli na makolo, on pousse na bakanga yo. Mais ba congolais bazo ba yango te. Ba congolais belé na kuna lokola bazaka na bango na ba wifi te. Ba information mususu bazoko yeba te makamzo le kakuna bazoko landa bato ngulu ba yebi information ya Katumbi te Katumbi ezali nani Katumbi uta wapi ba azoko ya depuis ba pesa ki nani Hippolyte Kanambeke abatia lokola gouverneur na ville ya Katanga po ayibelaka Kagame ba minere pona intérêt ya Rwanda nde ba senga ki na Paul Kagame ati a embauché nani Moses Soriano en tant que gouverneur ya Katanga pona ayibela kayeba minere yango pe salamanga bongo azoba minere na biso apesa na Paul Kagame yepe azoyiba ya ye ezaki pour l'intérêt ya ba Congolais te pour l'intérêt ya Congo te mutu oyo peuple congolais bana na Bokebi azali un étranger Katumbi azali ni père ni mère congolaise azali un étranger authentique azali juif azali zambien. Comment bino bokolanda moto oyo bino bozo ba source na été azali congolais te
azali moto oyo azali libanda ya Congo pe abotami na Congo te oza ko étaler boye bongo sikoyo Congolais wazaki wana sali non Congolais azaki wana sali côté ezali faute na parce que akena ko ndima badil bandila akena ko ndima po azwa mbongo et puis aye côté ka est ko kotsa la biso ba les c'est faute à Félix faute à Félix tant toujours penser que ko kotsa la biso ba sodo ya Afrique de l'Est te toza ba Afrique de l'Est te ya ke ko kota na groupe na bango po ba joyer bien ba kosiye na ba Uhuru Kenyatta na ba Kamere ba kosiye bi kota wana to kota kana lese po ba joyer bien ba zomboka malamu oyebi ke toza na ba espion ebele ba infiltré ba ebele ba tologola to tanga no ba kombo oyo ka baka ba kombo ba ka wana et ça danger pour le Congo aussi Kadambe Hippolyte aussi Kagame aussi Katumbi, Ozui, Kamere, Bakombo wana. Kagame, Kanambe, Katumbi, Kamere, Bakombo wana. Omoni Bakombo wana pepe Congolais. Bakombo wana zotangela bino. Kombo zali danger permanent oyo tofani na mona Congo. Bokeba na Bakombo wana. Kombo zali kombo ba infiltré na kati ya Congo yango wana. Ba infiltré bazali bisato. Oyo Kagame atina na Congo. Numéro 1 Zali Kanambe, Ozaki ex-président de Bino. Numéro 2 Zali Katumbi. Numéro 3 Zali Vital Kamere. Moto Mimi Félix qui ne continue pas dire pour bazo à Congo bakata Kivu. Bazo ko kosa Félix Boye. Bazo promettre aux la présidente aux ambon ebele yaka pesa biso parti à mabele. Yaka ko signer pe andimi, yango moni a kotsa ki ba force alliance. Na kati ya mabele na biso yoke no kotsa su banguna o lelo bali ko bimate baboyi ko bima. Baboyi ko bima babino bakufanda wana. O zali déjà balkanisation. O Félix a qui ko activer yango. Ayeba ke lo kaze ko sala. Tant to pension que kotsa bali a CT. Kotsa force on te. Ngai mo reka okaki. Kokoti sa te bato to ba ki stratégie bazo ba ko bimate. Lelo bakangami ba bimite. Soko bomoni bozu 3-4 pays na mboka boye fondeli bino. Et c'est une balkanisation, c'est une occupation. Nous connaissons beaucoup bima. Attention, bobouni na bango. Beaucoup kate. Ba convoyer bino. Mais tout le monde sait que quand il s'abattoir na te, mais yo côté ici. C'est que yebi kop na yo. Yango moni na place on Félix ateka mboka. Malgré kazali congolais, mais ateka mboka na place on. Attention abi ke bobima, bokena mboka na bino, ote, bo se retirer. Ba ko se retirer ga boté fo bitumba. Est-ce que bitumba to kolonga ba payer belé wana. Yondo salierero comment timboka au boucler ngo au kotsi banguna na ba minduki na bango na ba armement na bango na ba munitions kotsi bango ba occuper territoire ezali comme haute trahison et ça passif à jugement peu condamnation na yo yango mo to senga ka soki Félix ba na yebi ke ba ko voter Félix te ba ko voter été muyibi électé belé atiki ba to ba yiba mbongo na mboka et puis les intérêt ba peuple ya Congo te 5 ans au Félix a sali le pouvoir. Donc, Mouyibi, 200 quelques milliards de dollars de bungi. Na kati na mbongo ya Congo, o bana ya Congo bagolia. Motongo mususu zanani. Loko na matata ponyo. Ozo que nous sipoto bino, nga na président candidat présidence, na désisté pour na Moïse Katumbi. Non, bino so boza ba Rwandais, matata ponyo za Rwandais. Mais akena ko bota makuru na Kamanyema. Atsemonda ma famille ne babité ba ke baza ba congolais. Ce sont pas des congolais, ce sont des rwandais. Tellement que ba kaka ba kotikala, alors ba msuba bota mwana, mais et comme ko ba naté ba msuba bi matata ponyo te ba bi ke no asa congolais. Mata ponyo n'est pas un congolais, c'était rwandais. Yango zo mona biso tozali ko décortiquer bango, tozali ko pesa mise à garde de ba peuple à Congo. Bon ndanga na bokebi peuple élection oyo la vie ou la mort toko gagner. Mais tant que se rallier na bisote pour voter président Martin Fayoulou numéro 21 yende président oyo 2024 tu sais qu'on peut ça un mandat à 5 ans mandat à 5 ans il politique Kanambe akokangama ndenge abetaka Martin Fayoulou badoma na mutu Martin Fayoulou akina ko lomka na hôpital abeta biloko na mutu soki pe badoma soki pe loko ni babetaka soki pe nzete moko boye Fayoulou akina ko lomka na hôpital biloko wana il faut esambisama il faut quand même baza la chiche pona ko beta président eli nzete ndenge wana mwana mboka Congo
yo oza étranger mopaye oye na mboka oye koagrese mwana ya mboka ya Congo oza na kati ya mabe na ye me olingi oboma ye ndenge lokola Kanambe abomi bato ebele na Congo jugement moko esalama na Kanambe te faute ya Félix nde lelo soki Félix arate baélection arate présidence na ye ya deuxième mandat na babiloko wana ki moyibi oyo bato bayibi atiki laisse aller na Congo bato bayiba ndenge balingi eloko wana esali biso pasi makasi lokola koza mwana mboka te moto aye na Congo lokola mercenaire un étranger asali coup d'état abomi un congolais asapproprier na pouvoir na Congo na présidence na Congo akomi koexécuter basoda koboma na poison koboma bagénéraux kotia bapoison koboma général Mbuza Mabe patriote ya kufi soda mpo nini ezotelemela ye koluka général nani oyo munene mpo aboma ye heureusement général munene akimaka na Braza namonaki guerre wana oyo ndenge legaka général wana na Kanambe ndenge bayaka kokanga ye na commandement c'était terrible alors biloko nyonso oyo bapeuple ya Congo bayebake soki batie Katumbi président na bango bazangi Congo azoya na plan ya balkanisation ya mboka na biso eza deja na maboko azoya nango mais azokosa bango azokende kotelema liboso na bango kotia boye bovote ngai mais bapeuple baza kokende ngulungulu na nsima ya Katumbi lokola province ya Maniema na Kindu naza koloba batoto ya Kindu mulifatirie mzuri batoto ya Kindu kama munavote Katumbi munaujisha Kongo munaujisha Kongo Kongo inaujiwa Kongo itaujiwa musipime kumuvote Katumbi haiko Congolais Katumbi aza Congolais tazali mwana mboka te boso ye belé parce que bakangi Salomon Escadela na Chilombo oui Salomon Escadela aza Congolais bakoboma ete ezaka moi prison azosala na barando na bango akobima na ye Salomon Escadela akobima akokufa na prison te bakobimisa ye mais tant que j'ai belé pas Moïse Katumbi pour bakangi Salomon Escadela azali motbona ya Maniema boso la revanche non boso la revanche était Salomon akobima na prison mais muto bino bozo landa bozo bimebele azali un étranger aye pona kokugisa mesure ya balkanisation pona kokata Kivu ekota pe na Rwanda ya solo bien pe ba minere nkita ya mboka na biso richesse ya mboka na biso ezokende na Rwanda directement sans permission ekokende ekobana kokatisa bakofungola frontière ba minere kokota ya Congo biloko nyonso ya Congo ezokende kuna na banzi kutu Chilombo quand même biloko asali apesaki ba minere aye kosutuka na retard aboyi mais c'était déjà trop tard c'était déjà trop tard mabe se kotaki tango ya aboyi ya bitumbe bandi ezaka malamu ke osinya ba biloko aboyi te parce que ozali pona ko vendre koteka mboka. Ok, Papa Léon, je crois que le message est l'équipe. Donc, on va voter Martin Fayou. Bato, peuple congolais, message ezali kaka moko. Soko nazui Kinshasa, nazui Bandundu, Équateur, les deux Kasai, ok, na province orientale na Chopo na Kisangani, ozongi na Beni Butembo, Bukavu, Goma, Badolite, nazomona azolobake bato bazolobake bavote Félix na Badolite. Ezali fiasco Félix akoza sous-présenté. Bato ya Badolite bo voter na bino Félix te. Soko aussi ba mboka nyonso ba gemi na wana. Nazomona Jean-Pierre Bemba président nani Jean-Pierre Bemba azolobake VP nazoloba bo voter Chilombo azali capable ateki Congo akoteli biso balease asali ba détournement ba mbongo ba une somme colossale ba tuba yibi ba zuba mbongo denga balingi a protéger moyen na biso ya Congo te réserve ba mbongo ekei na maboko ya bato moyen ko sala ezali te peuple na biso za ko souffrir nde moyen ko voter Félix ezate azali capable ya ko bongisa mboka ya ko gérer pays lokola Congo. Alors toki ko pesa deuxième mandat te ezali catastrophe. Na yango naza kosenga na peuple ya Congo bino nyonso bo voter numéro 21 le président des présidents
Martin Fayoulou Madidi moi na Congo oyo azali na problème ya Congo te azali na problème ya balkanisation ya Congo te oyo azali maboko na ezali pembe ayibi mbongo ya Congo te soki toboyi Félix avec raison mais bino nyonso bana ya Congo votez le numéro 21 monsieur Martin Fayoulou Madidi il azali na clé ya kodémarrer Congo totala topesa 5 années ya pouvoir tokotala makamusi ya kitoko oyo ya kosalela biso na bamama ya basoda les femmes des femmes veuves des militaires des orphelins des militaires bazokoki koloba na bino bovote Tshilombo bokoki kovote Tshilombo te parce que basoda oyo bakufi lelo banombre na bango eza ebele mpo Tshilombo moto ayeli biso guerre na Congo mpo na kosigner baaccord na ye ya ba M23 lelo este eza na problème ezali Tshilombo basoda na bakufi mpo na Tshilombo pour que défendre mabele au Tshilombo ayaki ko signer yango koteka yango lisusu na kosenga na ba peuple ya Congo ba se désolidariser na Moïse Katumbi aye azali infiltrer un espion aye pour kanga biso bien akosala le côté soza na mbongo na zoki yango na Congo Katumbi azoki mbongo na Congo azaki na mbongo te mbongo ko mesa nango parce qu'il est un milliardaire mbongo no so ayibi ko ibara minéraux ya Congo tango zaki gouverneur ya Katanga azori ngasko aya comme président azali ami ya Paul Kagame abenga Paul Kagame butu na moyo na telefone na turaya basololaka ndenge moko matata ponyo asola na Paul Kagame ndenge moko Vital Kamerhe asola na Paul Kagame ndenge moko Kanamba asola na Paul Kagame batu wana bazali ba étranger bazo déranger biso na Congo mutu moko te peuple congolais aza asima ya bato wana ezali Kanambe Hippolyte ezali Kagame 3 ezali Katumbi 4 ezali Vital Kamerhe 5 ezali Matata Ponyo muyibi oyo ya mbongo ya Bukangalozo tous les projets 5 projets pour basala pour na Congo ya yibi mbongo atindi yango na banque na Rwanda ezaka na Rwanda bomba makuna moi muke asali université asali moi bakso mike mais mbongo nyonso ya Congo ya biso potolia basala banzela basala agriculture moyibi wana po Matata Ponyo akumba yango na Rwanda siko bino boko akoloba ke na désister bo voter Katumbi na sens nini bozo ke ne komi tika ba boma biso ba occuper biso to ça ba esclave ya ba Rwandais na ba satellite na bango na ba espion na bango baza na Congo yango moni na zako senga na ba peuple congolais ba voter numéro 21 monsieur Martin Fayoulou à 100%. Yango moni ba observateur ya ba mindelo ba yaki ba bi ba suspendre arrivé na bango na Congo parce que bazo mona na campagne ezokende bien te na campagne ezokende bien te parce que place de Tshilombo ezokende bazo somele moyibi côté kuna Matata Ponyo ezokende a désister pa Katumbi ezoko simba prédateur ba Congolais ba komi ko lamuka na ba information zo le kana bango que Katumbi est étranger aye pona ko bakaniser mboka na biso aye ko iba ko zwa alinga zwa minéraux ya Congo apesa na recherche na Rwanda peuple abandi ko yeba alors tokomi ko bunda na ye siko bazo mona ke ezoke na faveur na bango te même ata Mukwege na ko senga président Mukwege candidat Mukwege aza numéro combien na habité candidat Mukwege papa Denis Mukwege pardon soto sani élection na ndenge na yo kolonga te ozali amateur politique ozali na docteur ozali gynécologue osonaka mibali osonaka basi opasolaka basi ozali le président de la politique ya makasi te oyo peuple congolais ayebi yo zonga na sima se rallier na sima Martin Fayoulou bosala front commun front moko bosala nzela moko ekosimba soki yo ke na nzela na yo obiki oza Mukwege osala na ndenge na yo oza na appui ya communauté internationale yebi ko kozwa te bazoko meka mais kosimba te peuple nde avotaka voilà merci koyo peuple nde avotaka papa Léon c'est rallié na sima ya Mafa Martin Fayoulou numéro 21 c'est rallié wana nde tokolonga voilà to silisi donc pour merci élection ezali ndenge tozokende yango mais tokotala soki dérapage ekoki kozala bamakambo mosusu ya bamobulu nde tozokoyoka soki ekoki kozala
côté kuna banani ba général Numbi na ba Kanambe baza ko linga te ba sima makambo na maboko tout ça ba zonga na pouvoir bozonga na pouvoir te parce que boza ba étranger to lingi binoté yango na zola msa peuple congolais telema apona Martin Fayulu a voté massivement na ba province nyonso ya Congo na Équateur ba votaki mboso azwaki mais ba pesi pouvoir on a na tout oyo tozali kofungola miso kotala bazongisela ye bakozongisela pouvoir na ye akozwa yango. Merci na bandeko bolanda biso donc tokomela suka to yambaki commandant Léon to yamba yemo mikolo yo mami pour l'analyse pour azana moi CV monene pour ya mona to yamba ye abeti absolu témoignage ya makambo ya monaki na est ozaki juste bolo ko moke pour l'élection mais to yamba ye pizza pour abeti le biso témoignage Makamboyo parce que ça va témoignage vécu par lui-même à mon nom près voilà d'ici là boutique Malamu et restez connectés sur Tolo de la vie sur mon émission Oyo partagez allez bye bye merci notre ami Bruxelles Joël Mengi Nakin Zebris Zapata Angèle Yasuka Boa Vida Americo Manuel Misiple Kanza Sami Capella Dolidos Capella Banzele yango tura tura Lugwaku baninga tura tura Naba tete leli lele Naba suivi se leli lele Moule moule ngana leli yo Se vose nyako so papa na janye Koko waya wapi sengore Kula mambo grand prete diora La famille serre mwana pali Gimi show mwana Geneve Modoko ja franco ferre mwana Paris Ari papa ari coco ferre Petit modero la fireze Seze brose kabe amanye Sisi selenge petit a confiance Manager Kreta balingi alire Charlie Mboyo mwana Brisele Ize mwana Paris Atan Kale Atan Nyere Atan Nele Karambo Na Koyana Kine Ekipa Makasi Rijana Chiwara Amigo Cheni Tabwanda Colonel Freddy Louvoenadio Pape Terkas Malas Pape Vaticano Maria Kitokwe Jessica Double Porsche Emengiezi de Genève Jusqu'au bout Chiwa Bantu de Genève Yakamisi Tokiame son à Paris André Menga Le frère de Ugi Menga Mikili Sueplo Simon Gosbamba Jean-Claude Mabanzo Mana Jena Mere akue nzela gimalila Amazone papa wembae Mere mase onzela koko wayae Yo emegie dido senga Mere malue mere premiere Yo alede lekia delina Atan kale Atan niere Atan dele ikarango Koyana kine Banda Nakoma solo kolela kayo jano Lokola mwana kolela libele ya mama Bapesi azali kotonga te fuba Ekosenga seba jamili di cereal Ote atonga te Atika kolela ayonga bien Atika kotungisa na butue Na butue Daddy Forme, Bigantumbo le prophète, JM Service, Isco Brada, Berto Boivanda. Awa, Ato Ebi Kolamba, Bamegaraka Mungwa, Cyril Lempa à Soloa, Zéphiré Moulempo le kamikaze japonais. Nani atomola mosapeli kolonga ina monaye. Aswa kuna bolingo te, maina ndima
Samuel Batio. Peuple juif a gagné bango. Janon Pouba Masolo et Vanda. Nadia Mwenze Azuya et Pouba. Le code a été déverrouillé. Vasco de Gama Loboni. Rio Anika, mwana mama Filo. Awa maise bonga mi vino. Foti Bampeleti. Anita Mousswamba. Sandrine Tiama. La panthère noire Perside. Hortense Mbelou, Mamana Clémence. Charles Kabouya. Olivier Kayembengoy. Malukai. Uji Bimpani.